Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli ya Mboka, sentinelle ya RDC, la voix de sans voix. Le prophète surnaturel King MB Élysée. Na telemi pona kolobela Mboka. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de notre patrie, je n'aurai point du repos. Bolandi na etanda mokendeki na komi, Félix Antoine Chitombo, atindi conseiller naye privé Biselele. Aujourd'hui c'est lundi le 4 juillet. Akendaki hier dimanche. Kobondela, kosenga pardon na moto ya pesa ye pouvoir. Et Bolanda Jeune Afrique bimi lelo est confirmé. Maloba unga na lobby. Na lobby ango na WhatsApp na ngai, na panzi ango na Facebook na ngai, na sali audio ya 12 minutes, na belemi pona kosolola na Mboka. Peuple congolais, l'ennemi commun ya RDC, le sorcier national, c'est Chilombo. Motako Sabinote Sultan Makenga Koufi, mensonge. Baye na ba Facebook, bazolakisa bino na ba WhatsApp, ba arme tokangi yango yo mensonge. Bunaganda na maboko ya ba Rwandais. Ba soldat ya FARDC ba Koufi ebele. Depuis état de siège, Tilelo plus de 500 000 morts. Na mutu ya Chilombo, le traître national. Bato yo ba bomi bis, ba bomi peuple. Ba bomi ba policier. Ba bomi ba soldat na biso ya FARDC. Na bitumba nyonso. Ba kufi bazalaka. Ba déplacé bazalaka. Ba blessé bazalaka. Mais botala oyo Félix Antoine Chitombo. Makambo asali. Abangi. Ndenge na salaki video balingi ba bomaye. Abangi. Akeko senga. Na ce monsieur. Les terroristes. Les criminels. Paul Kagame, pardon, Bisele la kei hier na Kigali. Motoko Sabinote que présidence a démentir. Chilomba komi na politique ya mensonge na politique ya ruse. Soki azana ba Congolais azana même langage. Soki bengi ba Rwandais a changé langage. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, conséquence na bino bandeko nanga ba luba, je suis moluba, beaucoup regretter un jour. Chilombo Kena Sassou à lobby, nous sommes agressés par le Rwanda. Aïe na conseil des ministres, il y a vendredi passé, mais vendredi au kuna, ba Rwanda balingi ba boto la biso bozui, balingi ba boto la biso mabele. Na mouya ya motonaye, porte-parole à gouvernement, membre ya RCD Goma. Mais le loyo, azu Biselele. Biselele c'était un pro-Rwandais. Bakor nyonso basala, Biselele zanakati. Lelo eza soni ezali mawa ba Congolais ba koufi Chilombo akeko signé ba accord contre nature sans engager notre parlement, sans ko bengisa ba politicien ba société civile boya tovanda to solola, le pays est en guerre. Chilombo yewana tindi Fortina Biselele un pro rwandais ma azali moto ya RCD Goma. Sa femme c'est une Rwandaise et tout. Qu'on ne vous trompe pas, je suis la sentinelle de la RDC. Fortuna Biselele, azalaki hier na Rwanda kobonde la Paul Kagame. Pour pouvoir, il y a Chilombo et Wuta na ba Rwandais. Chilombo n'a pas gagné les élections. Pouvoir, il y a accord, il y a deal. Chilombo n'a pas gagné les élections. Qu'on ne vous trompe pas. Depuis 1994, problème y a Rwanda. Et quand il y a bitumbate, kaka na ba négociation. Chilombo, okendaki na mboka oyo Nairobi bovandi, boyokani, Kagame présent, force africaine y a pays de l'Afrique de l'Est et y a ko occupé mboka. Mais comment, bakor aussi bosololi, otindi li sous Fortina, peuple congolais, bo garder vidéo oyo, bientôt boko yoka cancre, nourrisson en politique, l'idiot en politique, Chilombo na Angola, kokuta nanani,
Paul Kagame na négociation motako kambango Lorenzo tala lolenge toza na président bololé o babengi na bangala embusu aza ko bongo la maloba lokola mwana muke na conseil des ministres alobi bien que ba Rwandais balingi baboto la biso mboka azo koyoka soni ko butanga kombo ya Paul Kagame mabele na biso balingi baboto la biso mais lelo ya tindi biselele ba Rwandais ba yoka soni de bango nde bazalaki na position ya faiblesse mais lelo yo pays na biso ba les femmes violées batu bakufi yo kamati suso ke ko bonde la Paul Kagame pour pouvoir ya yo Chilombo kosa ba naïf lolenge kuluto norengwanda lobaki Chilombo a 3 missions. Mission liboso, la balkanisation. Deuxième mission endormir les Congolais, particulièrement les Balouba naïfs, parce que professeur Tchakou Diané Elé Kassayem, il n'est pas naïf. Notre frère de l'IDPS, Morning Star, il n'est pas naïf. Moi qui vous parle, je ne suis pas naïf, mais 99% des Congolais, Kassayens, naïfs, vous supportez un illettré en politique, un nourrisson en politique. Mais voilà aujourd'hui, Bisele la keko bonde la. Fortuna Bisele la keko bonde la Paul Kagame. Pouvoir ya Chilombo wuta na Paul Kagame. Fortuna Bisele la keko bonde la Paul Kagame. Bientôt bogoyoka bakuta ni wapi na Angola. Akangaka des stock armée na biso kangaki des soldats angolais rwandais président Angola le bibazongi sabango. Si quoi okende susu na Angola ayebisi ke toyo kani. Mais j'aimerais te dire une chose. Niloti kaza bantute. Na 18 ans ya Joseph Kabila. Toyebaki kaka M23. Il n'y avait pas un conflit médiatique entre Paul Kagame et Joseph Kabila. Mais yo tindi ministre des Affaires étrangères ko funda Rwanda na Conseil de sécurité des Nations Unies. Olobi ango en public Rwanda yebaka yango Paul Kagame akotikala kolimbisa yote. Chilombo, Paul Kagame akotikala kolimbisa yote. Nilotika lukaka mutu meme 20 ans. Soka kokufa yebisi bana na ye, motoyo bana ya bana na ye botika bangote. Bakotikala kolimbisa yote na Paul Kagame. Biselele, il est de RCD Goma. Peuple congolais, bolandangana bokebi. Edi Garambe Muzira, chef ya renseignement ya RCD Goma, azosala na cabinet ya Denis Nyakero. Denis Nyakero azali nommé par ordonnance présidentielle conseillère principale ya Chilombo avec plus de 200 personnes na cabinet naye. Tout autour ya Denis Nyakero, il n'y a que des Rwandais. La femme du gouverneur de la ville, rwandaise et Tutsi, travaille avec Denise. La femme de Biselele, rwandaise et Tutsi, travaille avec Denise. Le monsieur Edi Garambe Muzira, chef de renseignement, il y a RCD Goma, travaille avec Denise. Bizi Makara, rwandais Tutsi, travaille avec Denise. Elle-même est rwandaise et Tutsi. Moto et Bolobaki agi ministre Balongo lié. Il est toujours avec Denise. C'est mettre à penser à Denise. Il est toujours avec Denise. Rouberois. Donc RCD Goma ils ont dirigé Mboka. La personne qui dirige notre pays, c'est Denise Nyakero. Ba imposer yé paya na ba Rwandais touti. Maintenant, nous disons M23, mais RCD Goma contrôle les pays. Na cabinet à Denis Nyakero. Rwandaise et Tutsi. Edi Garambe Muzira, Rwandais Tutsi. C'est lui le véritable conseiller spécial en matière de sécurité. Ya Chilombo. Yenda Kangisa. François Béa. François Béa a tchaki Denis Nyakero sous écoute. Pour ça, qui conseiller spécial en matière de sécurité, a soupçonné que Denise, François Béaché Denise Nyakero sous écoute, Makambo nyonso basolo la ki naba Rwandais, bandeko na ye Denise Nyakero, François Béaye bisi, Félix Antoine Chilombo. Na ama na ye, makangu na ye, ministre
il y a infrastructure, il y a ministre, il y a monsieur le petit et Didier Boudimbu, ministre, il y a hydrocarbures. Makangwa Denise Nyakero, ministre hydrocarbures, Didier Boudimbu. Alakisango Félix. Nakanda Pesi hors de Bakanga, ministre ya hydrocarbures, Didier Boudimbu. Denise Adlamou Kinatongo Akenti. Na bureau esika bakanga ki Didier Boudimbu alala ki kuna boyebi yango binonios al apesi hors de babimisa ye babimisi Didier Boudimbu Makangwa Denise Chilombo na likamba ko lobate devant Denise azobanga Denise botala niveau Congo ezokende banda 1960 le 30 juin ezalaka basalaka défilé basali tribune président de la République avandi oyo bakeko beta misiki ya Stade des Martyrs. Mbano na bino ezali clan Wenge. O nyosa beta ki musique ya clan Wenge na Martyr le 30 juin. Musicien aux États-Unis na bozoba abimaki na bana mike ba condamné na 30 ans de prison. Bino pe bobeta ki musique na Stade de Martyr bato bazo kufa na est bozala condamné na 30 ans de prison. Félicitations Nandeko camarade de patriarche Tiakudia na kuna na Londres. Il est kassayen, membre de la famille à Tshisekedi. Mais à Sengi cour martial, Basambisa, Chilombo, na Denise pendant 5 minutes. Après 5 minutes, Oya Kolinga, Bapona, Babeto Masasi, ou Bakato Motu. Mais na kosenga na cour martial, surtout Kangi, Chilombo, Yazo Masasi, Denise Motu Bakata, Bambome, Angoto Chango na mise. C'est Denise qui dirige notre pays. Bangonde bazo kambamboka. Peuple a telemi na Ituri, peuple a telemi na Nord Kivu, peuple a telemi na Sud Kivu. Na Kinshasa ba telemi bazo luka bato ba morphologie. Chilombo nenga ebike pouvoir na ye e wuta na peuple te atindi. For bisele le before akendaki hier muta kosa binote bientôt même d'ici la fin de la semaine. Bokoyoka Chilombo ke Angola, bakutani na Monsieur Kagame. Alors la question que nous devons nous poser à Chilombo, ce que bakutani na Kagame, boyokani maintenant force y a ba pays Afrique de l'Est et y na Congo avec Rwanda, oye bomi et violé et katiba tumitu. Les agresseurs, Chilombo ke ko bonde la ba agresseur. Et alors ko ba kote le nandako, ba violer moi si, ba violer moi na, au Fukami, au zobon de l'agresseur. Mouibi. Le voleur c'est Kagame. Au lieu que Kagame tinda batuna Kinshasa, babonde la Chilombo, mais maintenant c'est Chilombo, aso ke noko senga, na Kagame pardon, peuple congolais. Ata bino bande kunanga baluba ban, ata kutu, ata bazalaka tribaliste, oye komi kindoki, boluke nango kombo. Vous soutenez quelqu'un, oh, moutu eloko ezate. Ba kote lio nandaku, ba piye yo, ba bomi bana na yo, ba susu bakimi. Allez, okepa ba miyibi, otindi délégation pa muyibi, limbisanga muyibi yakato yokana. Maintenant, les États de l'Afrique de l'Est, force wana négative koya, pona kokipe nord, sud Kivu na Ituri. L'armée rwandaise pe kozala, ba agresser rambo kanabiso. Tolo belabino bandeko nanga ba luba na munoko nini. Bakosi bino armée rwandaise kozalate na muyaya. Bakosi bino armée rwandaise kozalate. Tolo belabino na munoko nini bandeko nanga bakasaye baluba. Soki nazalaki ekolo mususu bolobi ono tribalisme. Mais je suis muluba. Mushila kasanga mwachimbao. Mais Chilombo alekisi. Chilombo alekisi. Congo eza ya bikolo nyonso ya 450 tribus. Eza ya baluba kakate. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ndeko nanga Zoloba, il est membre de l'IDPS. Morning Star, je ne sais pas ça la pays ni na libanda mboka Zoloba. Professeur Tchakuda Zoloba, il est les familles à Tshisekedi. Moi qui vous parle, je suis Kassayen. Mais façon oyo Chilombo Zome Mamboka etikala kosala mate. Fortuna Bisele le bakosa binote accueilli hier le lundi le 4 akendaki hier bakutana na monsieur Kagame akeko bondela les criminels. Mouya ya ministre ya communication lobaki M23 ezali mouvement terroriste.
boye bisanga bisika nini bolanda ba politique internationale bake ko bondela ba terroriste peuple congolais boye bisanga ce n'est qu'au Congo bato ba agresser biso ba benga ngo brassage sikoyo Chilomba a négocié na M23. Nous avons déjà 28 généraux rwandais touti. Le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations Obed Rwabasira rwandais touti. Nous avons 28 généraux. Je n'ai pas compté les colonels. Mais si M23 ba rwandais touti ba une armée na biso. Et ça maka na pays moko na se ya moi Congo. Bakokota na politique, bakokota na gouvernement. Bakozala na ba gouverneur na province, ba gouverneur na province. Eza pasi mawa. Bakolongola Sam Lukonde, bakotia ndeko Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe, un conseil gratuit. Chilombo atikali kolingote. Oui, Ozan de Konanga. Programme à 100 jours, c'était 700 millions de dollars. Chilombo Simbisio touche na 52 millions de dollars, mais ya makambu ya bandako. Maintenant, osa blanchi. Lelo batikio. Maintenant, mitema ba Congolais, mon frère Vital Kamerhe, tu n'es pas blanchi dans le cœur des Congolais. La vérité blesse, mais elle triomphe toujours. Tu n'es pas blanchi dans le cœur des Congolais, monsieur Vital Kamerhe, mon frère. A kondima poste ya premier ministre était. Ça, c'est un conseil gratuit. Batte zonana. Et zonana te, monsieur Zinda, Titanic. Alingibo Koufa Binomi Bale. Pour bilan à Chilombo Zali, très catastrophique. Na 2023, au Royaume, ça peuple nini. Pour Busso ba opposant, Tokola qui sa peuple. État de siège. Tokola qui sa peuple. Plus de 500 000 morts au Yobo Missi. Tokola qui sa peuple. Aux négociations, on a un agresseur ya Congo. Terror Hitler africain. Paul Kagame. Ozo négocier na Paul Kagame, Hitler africain, au Vandi, ozo négocier na ye. Bisele le pro-rwandais. Otindi hier. Et bientôt, na kozonge la bino. Boko yoka bake na Luanda, et pas Lorenzo, bake ko solo la. Après, zonge li bino peuple, tokoyoka na nini. Agresseur. Depuis 94, il est là 28 ans. Kaka négociation, dialogue et négociation, kosimba minduki, kokota na Rwanda, kosimba te, kosimba. Tuzana bangala ya solo, tuzana bambunza, tuzana balibinza, tuzana bangwaka. Bangunde oyo nzamba tia bango makasi na mokilio na mboka na biso Congo. Mais lelo biselele azakula na roi, akendaki Rwanda, akeko solola. Eza mawa. Et j'aimerais vous dire, rencontrer encore une histoire. Tant Ilou Kambazalaki premier ministre, Tozalaki na vice-premier ministre, Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur. A Bengisi DG, il y a DGM, M. Roland Kachantale, cousin à Denise Nyakero. Rwandais tout y a kota natango Afdel. Roland, DG, il y a DGM, c'était Rwandais touti. Son assistant Kitenge, Bazoraba Kombo la Biso Baluba, Rwandais touti. Monsieur, il est là. Akobanga, ako démentir. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ici DGM, DG à DGM, Roland Kachantale, il y a bengi Ndekonaye Denise. Ba komi na bureau, il y a Ndekona Biso, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous savez ce qui s'est passé? Alobino, première dame Alinga Sololano, Denise Nyakero, a bandi ko finga. C'est une femme très mauvaise, mal éduquée et sans éducation. Une prostituée, Liboulouman Zengele, Paka Djouma, Wenza Gambela, Olingyo Koti ya Ofele, Makangwa Didier Boudimbo. Abandi Kofinga, un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Afingi Gilbert Kankonde, alobina nde cousin na ye Roland Kachantale, zonga na musala DG ya DGM azali Rwandais touti na aner ba Rwandais touti batondi na demiap ba Rwandais touti batondi na armée na police Chilombo akoko benga na bango te pour pouvoir na ye e utakuna. Vous savez ce qui s'est passé encore? Notre frère Gilbert Kankonde akangi biloko na ya biro abimi abengi Chilombo alobi na longwe ministre de l'Intérieur. Avant gouvernement, il y a monsieur Ilou Kambek Ekende.
alongwe na ye bafinga ke na Denise bakangi DJ Budimbu toyoka ki biso nyonso bomonaki na aner Denise alobi tika ye abina kotikete le lendemain Denise Nyakero conseillère principale na ordonnance présidentielle na cabinet kuna na OIA avec plus de 200 membres de bureau là entouré de Rwandais touti bato RCD Goma bakei akena aner aebisi déjà aner bimisa DJ Budimbu le monsieur a hyper babimisie c'est une femme criminelle abomisi batebele elle avait des problèmes avec chef il y a protocole Kassayen il y a maison civile atindi batunangaba batumbi ndako chef à protocole John akufi na mwasi na banasis Denis Nyakero. Le pays est dirigé par le RCD Goma Denis Nyakero, Roubé Roy, Bizi Makara, Edi Garambe Muzira, Obakangisi Ndeko, François Ber. Bande kwa IDPS na ebisi bino chilombo lingi binote ye wana bomi ba parlementaire debout ba communicateur Mobutu atikala ko abundisa parlementaire debout aboma parlementaire debout Mobutu ni Laurent Désiré Kabila ni Joseph Kabila mais leloyo chilombo alingi bino bande konanga ya IDPS te botika ko se pumone pamba soki bo kufi pona chilombo boke na lifelo mais kufa pona Yesu oke na lola bozo bundela muto alingi binote bozo bundela muto alingi binote bande kwa IDPS mission bapes qui est ezalaki aboma IDPS a réussir yango Koulut Honoré Ngwanda lobaki 3 choses mission ya Chilombo balkaniser les pays bango wana ba force ya état de l'Afrique de l'Est bazoya c'est pour la balkanisation Ituri Sud Kivu Nord Kivu et comment zone tampon. Deuxième, protéger les occupants. Troisième, endormir le peuple congolais. Ah ben il faut plaquer cet enfant. Peuple congolais, police nationale, armée, tangu zifuini, dibadja kukumbana, sai inenea, tangu koki, kokanga Chilombo, kokanga Denise Nyakero, kokanga Edi Garambe Muzira, kokanga Bizi Makara, kokanga Biselele, kokanga gouverneur de la ville, kokanga bango nyonso baleka na cour martiale pendant 5 minutes. Nous avons un fou à la tête du pays. Nous avons un pouloulou à la tête du pays. Nous avons quelqu'un qui n'a pas de tête à la tête du pays. Chilombo a détruit l'IDPS. Il veut maintenant vendre le Congo. Okokuta na professeur Tchakoudia. C'est un Kassaïen comme moi. Okokuta na Star, Morning Star. Là, je ne sais pas il est dans quel pays. Il est membre de l'IDPS. Okokuta na Morning Star. Okuta na ba Kassaïen, na ba Congolais nationalistes patriotes. Chilombo. Ba Congolais ba kosabinote ba koufie belé na Est. Armée na biso ba soldat congolais ba koufie belé. O bazola sabino na ba Facebook tokangi minduki M23 kimi. Si réellement M23 kimaki. Chilombo ke ngosani na arotinda akokuta na Paul Kagame pour quelle raison? Parce que ça la position de force. Posez-vous la question. Ce qui Chilombo M23 to botoli Est Bunaganda. Chilombo ke ngosala nini? Les soldats de biso bakufi au sultani Makenga kufi wabi njoto na ye o akufi na Uganda politique ya rise politique ya mensonge debout congolais sauvons le Congo tangu zifueni diba ya kukumbana sai inenea tangu koki la voix des sans voix le prophète surnaturel King MB Élysée Muluba Mujila Kasanga Mwachimbaou Bajila Kaka mais je suis une patriote et nationaliste. Tu as fait la honte de Kassayen Chilombo. Tu as trahi le combat d'Etienne Tshisekedi. Tu as trahi l'IDPS. Tu as trahi la patrie. Yo sengeli cour martial. Basam biso 5 minutes. Kato mutu toba becho masasi. Na Denise. Ozo que nous continue biselele. Hier c'était dimanche le 3. Aujourd'hui le 4.
le président le plus vilain, il y a Congo depuis 60, Tshilombo. Un nourrisson en politique. Un cancréla. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Fortuna Bisselele, Bako Kangayo. Tshilombo, c'est une malédiction pour la RDC. Tshilombo, c'est un malheur pour le peuple kassaïen. Malheur pour le peuple congolais. Batouba Koufi. Bokamati Mwano Gilles Moniere Bokangi. Bokomu yo na parti au pouvoir, okomi ko kangaba communicateur. Mais olobaki nini? Olobaki nini base lobi na ngai na retirer signature na Genève. Base. Mais le base azoko loba na yo, ozako yo kate. Ba membre IDPS boni bazali ba conseiller na présidence. Ba membre IDPS boni bazali ba ambassadeur. Ba membre IDPS boni bazali na ba entreprise publique. Ba membre IDPS boni bazali na misala. Bato ba bundi plus de 37 ans. Au boyi IDPS, au faire souffrir Bango. Le président le plus vilain, le plus médiocre, c'est Tshilombo. Tshilombo, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tous ces pays ici-bas, police, armée, Bokanga Tshilombo. Ndenge patriarche, camarade, Tchakou Dialobi, Bokanga Tshilombo, allez kana cour martiale, ba juger pendant 5 minutes na Denise. Ba juger pendant 5 minutes. Allez Kambeka, Akachwa, Adaye. Ozo que nous t'ina bisselé le hier dimanche. Bon moi ngana le kapamba pamba. Boko nga vidéo yo. Boko chango na ba disque dire. Boko yoka ke Tshilombo bakuta na Kagame na Luanda. Oh nzambe na bomoi. En Rwanda na position ya faiblesse. Yozo que nous koyoka na ba agresseur. Na conseil des ministres qui semaine il y a vendredi mais vendredi okuna olobi Rwanda linga boto la biso minéré Rwanda linga boto la biso mabele OK susko yoka na agresseur ba yoka na agresseur ou bien agresseur ndako ya ko luka yo asenga yo pardon peuple congolais ata basala ka jingi Tshilua mais ya Tshilombo ko buto lukela ngo qualificatif mususu ata balu basala ka jingi Tshilua ya Tshilombo balukela ngo kombo mususu. Peuple congolais to telema to kanga Tshilombo to kanga Denise Nyakero to kanga Bisselele l'armée bosa lokola na Burkina Faso armée bosa lokola na Mali armée bosa lokola na Guinée peuple to telema comme un seul homme to kanga Tshilombo. C'est le malheur ya Congo aujourd'hui dans le 21e siècle, c'est lui. Il est dictateur Kolekana Mobutu. Dictature n'est qui même il y a Kabila. Faut arrêter Tshilombo. Peuple congolais, il faut arrêter Tshilombo. Koulout Honoré Ngwanda Lobaki, 3 choses. 3 missions va PCA. Balkaniser le pays. Bangona armée Zakoya. Bavana na Nord Kivu Sidi Kivu Ituri. 2. À blanchir Bokipa. 3. À distraire Bino ba naïf. Mais oko kate Tshilombo. Oko kuta na professeur Tchakoudja. Oko kuta na ngai prophète King Élysée. Oko kuta na star, na morning star, na ba congolais mususu bazo bunda pona mabele. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ata yoza ku imbécile te, oza ku idiote. Ba fuba lukela yo qualificatif mususu. Denise abeta kayo. Azonio Kolayo, Denise couche avec le ministre de l'hydrocarbure, Didier Boudimbu, Oyebiango, Abimana Kimbuta, Abimana Nyokalongo, Oyebiango, une femme prostituée, Oyebiango, vous n'avez aucun enfant avec elle, les 3 enfants de Denise Nyakero ne sont pas des enfants de Tshilombo. La fille aînée c'est Christine Nyakero, la 2e Sabrina, la 3e Serena, Abota Banguna Rwandais. Mais au Kangi Gisèle Mpela, Denise a Kangi Gisèle Mpela, à sa qualité de conseillère principale, elle a utilisé son cousin, la 2e Roland, elle a utilisé la police
Moi, si boboti na ye, ba bengani na mboka na ye, mais une étrangère est restée au pays. Mais c'est quoi ça? Quelle idiotie! Quelle inconscience! Nous avons à la tête du pays un ignare, un nourrisson politique, un malade, un fou, une personne qui n'a pas la tête. Faut qu'on kangaye. Fardese Kanga Chilombo, Kanga Denise, Kanga Edik Garambe Mouzira, Kanga Bisselele. Qu'est-ce que Chilombo tu vas expliquer au peuple congolais? Après votre rencontre avec Kagame na Luanda, on va expliquer au peuple congolais Toyokani, et maintenant l'armée qui viendra, l'armée rwandaise Zanakati. Mais non, trop c'est trop. Pour bien piller Congo, debout congolais, sauvons le Congo. Tangu Zifoeni, Djiba Diakou Kumbana, ça inenea, tangu koki ya kokanga Chilombo, kokanga Denise, tangu koki ya kokanga Kabango. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Omona wapi, bagresseur, au lieu baya kosengo pardon, basenga ba négocier, et comme yo moutoza agressé, notre nation agressée, les femmes violées, Chilombo, na 2023, tu n'auras pas de discours. Nous avons plus de 500 000 morts. La guerre de l'Est, Ezali, yo. Oh, il y a Joseph, Ezali, il y a Joseph. Joseph a signé ça M23 en 2013. 9 ans après, yo, zongi si M23. Tu n'as pas de communicateurs comme moi. Tu n'as pas de gens qui parlent comme moi, qui s'expriment comme moi. La communication basate, comme Morning Star, comme le professeur Tchakoudjan à Londres, basate. Kaka, non. Chilombo, trop c'est trop. Trop c'est trop. Au vendredi, kaka foufou na tombo, foufou. Au cours déjeuner. Beaucoup de c'est la François Béa, a finga qui au lieu ka foufou. Oui, au Kenda qui fait Tiamona, il y a François Béa. Au cas où foufou est liboso. Au jus a mis balé. Il y a mis ça, tu Denise à Bengo et Balia Kaboete. Oh, j'ai fait un président. Aujourd'hui, il a pris de 3 boules à foufou. François Béa, c'est un problème là, yo. Yo, m'to tikali bolumbo yo qui soni. Denga m'na ota la bolumbo yo ko soni. Mais non. Denise a zo dirigé Mboka. Aza ko se prostituer. Azo sala kindumba. Ozo lobate. Mais non. Mouta kosa binote. O ezali présidence, il y a ruse, il y a mensonge. O akendaki kuna te akendaki. Akendaki kuna. Hier, Bisselele, pro-rwandais, bazalaki tête à tête. Na Paul Kagame. Et très bientôt, Ake Angola, Bakuta Nanani, Na Lorenzo, Mbalamogo, cessez les faits. Nous avons un monstre humain à la tête du pays, Chilombo. Un monstre humain à la tête du pays. Un homme sans cœur à la tête du pays. Un démon à la tête du pays. Un sorcier national à la tête du pays. Les diables incarnés à la tête du pays. Armée, police, Bokangaye. C'est maintenant ou jamais. Beaucoup à regretter. Ezalaki wa bino molobeli ya mboka. Sentinelle ya RDC. La voix des sans-voix. Le prophète surnaturel King M. Élysée. Tangu Zifoeni. Djiba Diakou Kumbana. Sai inenea. Tangu ekoki. Tokanga Chilombo. Aleka na cour martial. Basambi 5 minutes. Bakatye moto. Na ye na mwasi. Na Bisselele. Merci. Mbala ya sima.